Sali na bandeko nyonso bozolanda biso à travers le monde. Bokota et loba yuma ya bokechu. Bokota l'air est grave parce que na yebisa rabino Jerry Kobetox mbanga na mbanga Jerry Kobetox soki eloko moko esalami nenga vient na biso Shadara loba coup sur coup. Donc biso tozana pona ko répondre mbangu bena pour ba mal intentionné ba comprendre. Merci beaucoup na bandeko tout bozola na biso na chaîne na bino oyo Feza TV RDC ba mbote na bino esika nyonso to bozwami et puis na pesi ba na membre na ngani so ba mbote belo bolinga Jerry Kobetox mopandi sango na bino ya mbuma na zolo et puis ya litutu et puis ya sa complexe apakola poudre te beauté ya deuxième république. Et puis chaque Congo na bango. Merci beaucoup. Les autres ça la analyse qui est Sylvie Makusu. Sylvie Makusu obo moni déjà besoin d'information. Oya zaki na ngambu ya Lamuka. Oya zali communicatrice na le bibe ya Lamuka te me ya ndeko Fayulu président NCD. Donc communicatrice ya Martin Fayulu. Elle vient de quitter Lamuka. Lamuka ngo batu baso longwa kaka. Siko tokotika na opposition ni. A koti na INC, ya vient na biso les pacificateurs jusqu'au bout Vital Kamerhe. Est-ce que les pacificateurs andimi? Est-ce que maman Amid andimi? Est-ce que bandeko ya INC bandimi? Bokoye bango na émission parce que ba vérité on azoloba ça n'engage que moi. Parce que tant ou biso to bandaki campagne ya kosa la cash campagne bandeko lokwa ba Sylvie Makusu wana bazaki na chronique musicale bazaki na chronique ya kosa la ba délire ya koluka mibala ba politicien alinga ya bimana e pa matisa CV mais biso to zo to bande ko kata ba moyi ko kota la banzela pona lelo to gagner o to za nango lelo donc mutu moko ta distraire biso. Merci beaucoup lelo to ça l'analyse. Lelo tomoni na ba etando na bino ndenge bomoni Sylvie Makusu azo signé que a koti na INC. Papa na biso ndeko Vital Kamerhe est-ce que kondima ser na biso Sylvie na makambo ne surtout asala pona Félix Tshisekedi na famille na ye. Tala omoni ya mo politique ngo pe to pexé bino politique amutema moto yango eboma Laurent Désiré Kabila avant. Na kangaba oyo na botola bango balupangu na kangaba soda ya Mobutu na benga na bango tala ndenge Laurent Désiré Kabila moto abwanya moto ya mayelo alingaka bongisa biso pe sumboko aumela kate likola politika landa ye kanga ye bomaye ndeko na biso Sylvie Makusu afingati na mama Marthe et puis ba propos teni lelo na boyi kozala na mutu ayambanga po bolo bo mutu ayambanga bo kanga ye bo menacer soki bo kanga ngai moko ba propos teni ezo engager ngai moko Nicolo Chen oyo Sylvie afinga mama Marthe toke na video aloba mama Marthe aza ndumba toke na video Sylvie afinga mama Marthe o aboti premo kotata mokonzi ya ekolo. Mais lelo yo tala ndenge omoni siko ke en tout cas mundele merci akomi ko effacer ba publication na yetu afinga Félix Tshisekedi na ba page akomi ko effacer na ba vidéo ok ba vidéo ba tumsu basi bazwa tande ba komo songelo ba vidéo mundele a che vidéo na match ce qui faute moko bondimi ngo to bi moko boza ya mabe boke na vidéo lelo pe biso toke na vidéo. Merci na bandeko na biso no so bo tile biso ba vidéo o Sylvie ando finga mama Marthe afinga penap ya fachi na biso parce que nga mo asuka na bango siko lelo est-ce que Rosala la bienvenue na INC parce que INC eza na coalition na cash baza ensemble na cash na ndimite que les pacificateurs jusqu'au bout arondi ba mutu monga finga ndeko na ye oya la musaka na Genève tango ba yini ya peuple congolais ba ngaki bazoba peuple congolais na contrat na bango ki ndokyo bakene ko signer batata mikolo bon ba boteli bino ba téléphone baki ko tchebino na mutuka moko lo ba memara ba prisonnier mais ndeko na biso Vital Kamerhe bisa président Fachi na biso ozana base ozana
parti ebundi 37 ans d'élite. Keba ko signer bi signature. Retirer signature. Et il y a Fati Loko la yo que la base pays bisa retirer signature. Les leçons à retirer la signature. Est-ce qu'elle n'a pas président de la République? Binomoko, bozomona. Sœur Sylvie, ngana kotika ka okimia teti na pongi na yo la mukomonika mwa mobalo elongi mabe oyo. Bino na ba Niki Maserati, oyo za Brazzavilloise ndeko ba Grace Mbizi. Comment kofinga biso baluba ba taliban abenga biso lelo je suis fier d'être taliban na ndimaka komo no pesa biso ba taliban biso pe to pesa bino ba pangiste mais peuple taliban ça peuple nini consulter histoire à mokili bien peuple taliban aza peuple nini ofinga biso ba taliban ofinga ka baluba makasi ofinga Mahamat ofinga Félix Tshisekedi ofinga ekolo na biso nyoso to oyo. Parmi bateaux ba kotisi tribalisme na kati makasi yo Sylvie oza na kati parce que partout que na resimba kati to rafraîchir dans bateau mémoire bien place au outil place to que na resimba kati bo sala musique mo na ba popol mukelenge ceux qui na ba nani na ba journaliste belé parce que oza bon soit disant journaliste bino mtu botanga ba ifasik na ya poto biso to bobenga biso bana mbwa. Le côté on a balabala ba tché na internet mais quand même na za na matière bos esimba te bosala likele mabos ko sangisa mbongo okima na mbongo wana ti lelo bandeko no bapandisa ko balela mbongo wana parce que oza na kombo ba vient na biso muzitu bazaka na sima na yo ba vient na biso ba fayulu bazaka na sima no yo za intouchable mamutu ya osala esimba kate lelo yo kota yé nsende po ekosimba. Moi, je ne pense pas, sœur Sylvie, ce qui m'a cousu. Qui bana na baby sa communauté pour y aller boire, baby sa communauté zo banga l'état. Masuku, sœur Sylvie Masuku. Lelo pena na monio pozo signé au côté INC. Ah, atakutu balobi ya que les imbéciles ba chanza raté. Mais yo pena fallo changer ROT. Au monique opposition ça passe hein. Félix Tshisekedi a dû pouvoir même pas une année au long de l'opposition. C'est une Sylvie. Il faut que moins 5 ans, il ça bien. Aucune zalate, au moins il y a beaucoup de zalate. IDP ça fait 37 ans d'élite. Fils Moukoko a bétama, a tika na défaut lelo na minu, na l'état moïnio ba bétaye. Jéri Kobetok ça yekola comme la ba gaz na ya blé na ya rouge. Rossi Mukende a koufa. Thérèse a koufa ba combattre IDPS ba tumba ba on a siège IDPS yo kanisi lelo pena yo Sylvie surtout raisonner makambu wana yo pena ozala la bienvenue na cash sœur continuez na makamno salara obimala mibala ba prêtre ya ba politicien comme on est mataka tika mamoningo sala na esimba te. Moi, je ne pense pas que le pacificateur jusqu'au bout a un dimon à INC. Et puis, non, on a dimon déjà dans INC. Non, on a signé ce billet, on a accepté ma photo signée. Non. Bon, tout le monde sous kozonga moi mki. Oye, et tant que batindi une mission dans la mouka, to oye pe no yeko s'adhérer. Na INC. Ngana yebisa bino ke ya Fatia za très doux, très sympa. Mais moi, na bango suka azali. Oyo soki yozo yazo kene ko bercer bino ngana bercer bino te. Parce que yo moto zo tala ngo to na yango yo garçon elongi mabe o Félix apesa kenini. Ngaza besoin pesa ngelo kote ngaza besoin de peuple congolais à la bien. Bana mibali bazo uta depuis maluku bazo ya tina ville azo sala ki journalier à 2500. Bimo linga to saka na vie wana. Moi na neva zo te katanga yo azo expliquer papa zo kande nini yo. Azo expliquer azo pese babenga on une notice. Moi na neva recevoir zo niveau. Ya omoni banchiki turo etondi fort ba vraiment bo ba classe anga sili il faut si là parce que bana ba otika la suna nda kute. Moi ne faut tanga to mo tanga ali kelema moi mo bala tanga nanu aneyo moi mo sa tanga ne okune kolanda. Zo niveau. Aspirine comment okabona na deux parties PNP no belela ke aspirine batumi balé diclofenac batumi balé na pharmacie.
peuple auti na souffrance boke tu premier yu maloba omboko etekama na kombo ya Yesu mokonzi et puis na kombo ya ba olongo nyonso na kombo ya fumukimbango mboko etekama papa nani nana ngwa oza commissionnaire mboko etekama te me uti na libulu soki etekama ka meero ya fachi azu yango te ser na biso Sylvie osali soni siko yo komi ko effacer ba publication na yo po bima ser mobo ya malamu ser mobo ya finganete mwana mobo ya yo moni ba esa bino ke tant to sala makambo yo makambo so e rattraper biso nga sala makambo un jour na kotika la ko postuler te na kotika la ka kolobela ka peuple boye po mbala simata bozong sanga na vidéo na sala ba délire na nga na sona na bato ba soigner sanga et puis na sona na ba politiciens baza mal intentionnés au moins on a tena kende parlement. Pose à la politicien, il faut qu'il n'y ait qu'un parlement. Pose à la député. Pour les gens qui sont en train de gérer la politique, il faut à la député. Les pacificateurs jusqu'au bout, premier poste dans la vie, est-ce que ça sera député? Bateau boyebi politique à Congo, est-ce que ça sera député? Ça parmi bateau, il y a un moni masamo na auto kutanabi. Ndeko les pacificateurs, azana histoire ya Congo na maboko na ye. Il y a un moni azo silaté. Les politiciens belé de Genève car ce que c'est simbité vie politique na bino carrière politique na bino koufi preuve ané yango lelo ba te belé silence des morts ba comment la bango zo tanga maté ta ba le roi ba fait na so ba convoi ingila na IDP so zo ta chapeau ya papa Etienne tala mwana enfant chéri papa Etienne Tshisekedi tala lelo ke kota na MLC parti zo ke déjà na équipe mo bezo ke na e qualifier na ngo et qualifié à la rencontre. Ba défaite na ba défaite ok kota kuna. Mawe pour anini kiboyi. Ba benga on a IDPS ya ko tia komona bato IDPS ba député IDPS. Ngana mwana papa. Ba voter ki autour. Zomo IDPS c'est état d'esprit. Ngana kota IDPS te ke muta ndanga gérer moni ko za mulu ba kota na IDPS te. Na kota na IDPS kaka boye pe na tembe. J'étais petit. Nous avons siminga na loboko to kimagaz na tembe na paye du peuple wala eska banzete zalaki wala eska ba salela mino place du cinquantenaire ndé jour na comprendre qu'il y a une opposition dans ce pays oyo kombo na ngoya ali IDPS etelemelaka Mobutu parce que lokwa ngape na zonyo kwa mabwe papa na ngai Mobutu alingo futa bango te na kaona kende wapi j'avais compris vite il faut na kena IDPS et papa na ngai akena mabele Mobutu futa bango 12 mois te Mobutu la bala bango tala Boke no luka mokonzi na bino futa bino. Luka botamwa na cercueil na mboko Congo. Zwa niveau. Tata mokonzi ekola zo donc eza kwa papa moko aye te pesa ete exemple papa aria uti musala bisi bana na lelo to kufi na tamboli fort na zumbongo de kunzalo ko bomba biso na bino. Parce que papa ndako ayebisa bino bon. Parce que onde ko na biso papa biso persona Mobutu ayebisa ba papa biso. Papa na ngasa ngolo bango parce que papa na azaki molakisi. Donc, Sœur Sylvie, toza bazobati. Toyebi histoire à Congo bien. Congo histoire nango, les affaires ma zombie batu batala te. Moi en 1955 atanga classe au Félété na Congo. 1975 atanga classe au Félété na Congo. Sur Congo ça bien erni. Na 60 on peut Mobutu azu pouvoir boyer guerre bimik c'est ce katanga. Congo tika la vendre bien te. Congo tika la vendre bien te. Parce que mindele balingaki Baboma Lumumba ba zope kasavu ba longo ya tête à pouvoir ba tia Mobutu ndazaki ange na bango mais Mobutu akota guerre bima na Katanga parce que l'on élection qui pèse tika la na Congo okini label soit kini label la série wana fula les obula na lelo ba IST na ba esprit de vie o comparé kini label wapi kini label epé lelo ya saute mouton Monique boye ba histoire à Congo te. Et puis à l'époque, on a dit quelle est les capitales les plus sales du monde. Kinshasa. Mais les lobbies sont à Google. Congo ngam. Boyebi boza la matière te babino na babokechu na ba Sylvie Masuku wana. Ser nanga na zo yebisa yo en tout cas et osimba te parce que na otako loba la ngomoni ngaba exemple mo na pesa ka. Na pesa bino exemple mo ka typique ka na oto pesa dernièrement ah. Batu ninga émission mo boye Karim Mokonza okana fali yo moni neni na pesa saka na liste mo mona na liste na salaki yango ekokisami Karim na zu vidéo we ra poster na page Facebook na ye elingi ko laksa nini
abandaki ko soana fali te akomi ko soana fali mais ya finga ka wera fali soana wera est-ce que bon tambola ka bongo ndemo na sere na biso Sylvie akomi na INC tandis que finga fachi parce que tanga finga fachi oki ba vidéo première vidéo na sali na ndimi président fachi aza mokonza non politique a Congo c'est ça kama kasi ya bela dinganga tika oseka politique a Congo c'est ça kama politique a Congo comme le roi Wenge et comme le roi Villanova on a tiki na fabriquer na kesa na album nanga politique a Congo komi bon mais oui tous ça na ko swana ba discussion ou za débat mais pas ko insulter de ser na biso finga kawa no finga tina mamart. Le président Saï. Enfin, le Congo a un président au sera foutu ba fonctionnaire te toke na limité kokoko mamart moi nazo a foutu ba fonctionnaire te. Et bon ba obaleka bongo boke beta wapi. Préfet Saï a la raison. Parce que beaucoup mi ko intimider o soko zongi Congo o soko zalibu. Ya fiston. Ya bisa mukolo yanga mno ya na drapeau na aéroport na yo zonde na yo ya général défense. Comme ça, c'est que tu as un bon bâtiment et tu as un drapeau à Congo. Pourquoi tu as une vérité? Et puis, il y a un moment Kabila a commis ça patron, président, il y a un comédien. Pour nani malo babungo. Et là, comme ça, fiston, c'est le patron Ezali. Moussala nae. Il y a un moment où c'est Fachi na parlement, n'a pas eu de peuple. Quand ça sont mérité en autre. Artiste à cinéma, Aza l'homme le plus riche normalement. Mais le quoi tout ça la biso bata ya Congo ya l'état moyini. Donc mawatro. Sœur Sylvie en tout cas zongela makamna o sala ya bima bima na badjo e fula rayo. Céline la patriote panza sangoka ndenge zo panza na sœur nanga maïsa jambo mama jambo za wapi Sylvie la Sylvie makusu soki makusu soki lukusu donc na comment on peut na oyeba te soki pas étrangère soki pe neni aye cash bolobini ponga da na boyi ngamo na suka ba fachi na boyi mwana mwasi mo basala ba délire azana seva mabe abimela biso kaka boenelo ba ndeko waze kwa porte fongami Sylvie a continué mission politique et puis mission politique on ka ko finga o mate niki maserati mikolo azate ye pas zo soigner tanga soigner longoli poso après aye on a na cash comme mekate comme mekate Marius Murunga yebisa ndeko no pangiste wana ya Brazzavilloise wana vena nga Fabien Kuswanika journaliste alamuka anzambi Céline la patriote la bi Fabien Kuswanika omoni Freddy Matungulu te abandi musala neve na abandi musala c'est ça ya fachi teka mutu azwi personnalité mutu alamuka atiena na tête ya banque ya Afrique omoni kaza mona mboka moko lobi papa biso muzitu que j'ai salé à passa Félix Tshisekedi c'est un garçon honnête aloba na bino so na zibo konzi ba prisonnier ba obima ba bimite aloba bino so ki na zibo konzi na kokanga ba prison akangi yango te makala yango wana basali yango kitoko ezozela nde ba yinyo ba koyiba mboko ba kota siko ya sika na sachet aba na bino na kokipe ba soldat bana ba soldat bomoni nchiki tala nchiki oyo nchiki o bana ba soldat ba koti na ka bozala calme bo pepa ba toilette parce que l'eau ya biloko zoya biso na bino tokolongola ba 32 ans de nzala wana ba retard ba nzala na to wana ngo tokolia to pesa e makasi Sœur Sylvie na clôturer devant na peso yango bazong selo ba vidéo no ba no finga ya fachi wa no finga mamart na nenga bien sala vidéo senga bolimbis ngo senga ya fachi te senga peuple congolais pardon loba ndenge vient nga ya idéologie ya indusa lobaki na ye nga na ka ya peuple baati lukwebu que j'ai salé à passant pour te bien nga mususu za nga ma peuple te ba nga bunyo so mona ka o FCC nga ma peuple te la muka nga ma peuple te cash ne za nga ma peuple na la sabino preuve nango 32 ans Mobutu 3 ans Mouzé Kabila 18 ans Kabila les pères classe ezala ofele te atande bobenga ngo laiki wana
Attends, Kabila les a refilés. Maïna salongo, lemba salongo pendant 20 ans bimarate. Botou n'angelo ni bano sa ke bimate. Pression. Zwa niveau. Le président Félix a quitté barrage à Inga Binzambe. Est-ce que Kouré Kozanga Koura paye un barrage à bout? Ah. Salongo. Pour Bisso de Bandi Rokende Salongo, na 2000. Tu tourné le tournage à Chris Production. À l'époque, Maïzala Kate na Moui. Pression comme tu banda Ozanga. Sylvie. Ma Sylvie. Yo le roi place ne soto kenda ke Simba raté. Ton limite ke Simba a. Oza la bienvenue. Tika ko effacer ba publication finga wana e sopa yo batu ba ozwazo ngo basi bazwazo ngo yango ba komozongisela yo. Et puis bimeli biso ka boye o uti soki na poto soki wapi o yi maman ba pese pose nini nango. Porte parole à nini? Ya ministre nini? Yo luka ande mabala o luka ka teke o Moussala. Merci beaucoup to komi na suka na pesi mbote na ba congolais no balanda kinga Jerry Kobetox na bino yeyo. Ngana sala bino actualité du jour yango wana. Bana Belgique bozela ya fachi ya na biso azoya boyambaye na kimia boyambaye na esengo ba combattant na moni bosali vidéo bolobi ke boko sala désordre tozo zela bino. Tozo zela bino parce que état de droit et koki kozala mais ce qui discipline ezate état de droit esimbate ba trafic de fesses nemno bo sala toko beta toko panza Kabila zaki na biso na bino a 18 ans mabe ono sota sala ki bo bamba ata papier pambona eloyi bo bamba ete boka muto sa malambo ngimo sani esimbate o bo sala na botika na bino et puis ki combattre za tenga na auto so na boketu siko ya bisinga Jerry ozo remarquer te que mikolo na sa ba vidéo te nazo mona eloko nini na reprocher président Fachite ba kosa ki ngai pa ya bandeko na biso alamuka makasi ko pesa nga ba mbongo ko tinda nga na finga nde na finga batu nyoso to wana mais à bientôt dans la vidéo ya kofuka mana bible na senga bolimbisi et puis na koloba kaka l'air est grave bokoto boketu premier asosoli na yeke Félix Tshisekedi azali ya Nzambe. Merci beaucoup bana membre na ngai. Maman Pasteur Titi La Source, merci beaucoup na maman Elise à Monoko Bank. Merci beaucoup na Claude Ndombasi, merci beaucoup na Mama Guy, merci beaucoup na Ma Lili, Moninga ya Mama Guy, je crois bien. Merci beaucoup na Zola de la Cruz, ma mère chemise. Francis Thio Mouloubacher, Moutaïbi Sanga, Jerry a tokomi na politique comme a PDT, IST à $4,000. Bambote na on a Suisse ici Kozali, merci beaucoup na Manadia. Moi si mon a Suisse sur Otalier, Miss non dira fola mota konité na Boumwana. Nadine Nadia. Je pèse mes mots, elle est belle et puis charmante. Nadine Nadia. Delcy Loubello depuis France. Kati nanga oyebinde to solo laka. Na pesimbote na base nanga IDPS Coco Pangasudi, Frankie Frank, président Apombenza Firenze, président Doli Kamani, et puis Kobo Sanate, président Chibaba Benda, le président fondateur, il y a base, il y a IDPS, nabike bokoza na Belgique. Maman nangai Jambo Maïsa, okoza na Belgique, et puis na Bossanité. Bon, continuez toujours qu'on a la chaîne Feza TV RDC. Et vous allez bien, Président Louange Matembo Cardinal, moi na yababola, na pesio bambo tebele, na bi keta on abi mana plateau a wazo pakolanga parce que li bangeza mbongo. Et le ça un plaisir qui combattait si ba ministère boteka ba chanson na bino cher et puis ba mabangezo nga cher. Moutonsa qui combattant ya wapi héros na bazairo va dormir dans la chambre dit. Merci beaucoup Jerry Kobetox soko lingo bengango finga nga makasi zwa numéro plus 243 ya Willy Moucheni vie fongola ba petit na yo. Ça fait 7 ans ya Willy Moucheni na liambongo na oti. Fona liambongo no vie na ebité yomongo opona entre car to mbongo en espèce boye après na kina sendo na somba ya Willy Moucheni je pèse mes mots
bato ebele batiaki yoka étouffement pour bamona ko banda okabela biso trop ba patron depuis pour kanga ba petit no porte ba kenda na mo ba kimato comprendre que yo ndoza prêtre. Merci beaucoup ya Willy Moucheni parce que au sala plus 243 90 36 30 165 plus 243 90 36 30 165 so lingo benga ngo finga pe na makasi ndenge na litutu na elongi et puis na mbuma na zolo na okata mandefu tim ko ba okunda ndeko loshima parce que to ana matanga yo moto zolo ba ke bandeko kumisa kabila ta lelo ekweleliye ozo seka moningo akufi. Merci biso na chiluba tulubaka buku anchima bupendanga na mapoku likako zo finga moninga na etala miso ekota est-ce que moka mitali tango zo finga moningo lobiki akufi ozo tiola e yo kokufa te nyonso koleka me nzambe akotikala nzambe. Merci beaucoup na prince na ngai ya trône Gradimbaya petio mikolo na fula endenge ve na biso masasi afulaka mwana na ye perd son âme vraiment TJ le petit Gradi penga na Hollande lokola ve masasi na fule bongo désormais na montage wa nomona pena Gradimbaya montage so fuli mo anote muto afula zate ve na biso jibe pe na fula mwana matisa e bar likolo ya gote business pa lo baka Dorea Masengu la force de ma jeunesse casse. Merci, on se retrouve dans l'émission Goya. Ciao, t'écoutes à la prochaine. Histoire réseau continue. À suivre, hein? Mère Sylvie, ça l'a pris dans l'angaï. Parce que dans ce monde on y a quoi bimisa. Deuxième soin, il y a secret na yo. Soko finga ka baluba, o finga ba maman na biso. Soko finga ya Félix, aza mokonza mboka. Mais o finga tina ma Marthe. Les lobandi mona INC. Na okina na siège ya INC na kutana ba vie na biso ya Likonzinga Molendo Sakombi Papa Jolino Makelele o azui place ya communication to bika ko reconnaître biso ba ta presse malgré Jean-Marie Kasamba vie na biso ya idéologie mais sans esprit à reconnaître biso te ba ta presse en ligne toujours jalousie mais to côté la bino na INC na papi okata vie na nga prêtre na kata INC na côté lo na parce que nga na kota kota na ba parti politique ba solara bien base à IDPS toujours force IDPS Kibasa toujours force tous ensemble fils mukoko mokitani no yoyo leki ya ba Rossi Mukendi leki ya ba Thérèse na lo baka place na ngeza na makala na pavillon 10 mais na lo baka ki mwana mboka ndeko Kabila ko kenda le peuple gagnera toujours. Te écoutez dans la prochaine. Ciao.